Zali te ke mutu ye Kabila lokola zali adversaire na biso ye mutu akuponela biso candidat oyo akozala ya parti na biso oyo ya mouvement na biso ya ensemble tolobi non toboyi yango lelo ezalaki bokutani ya batu ya ensemble pona koboya dictature ya Kabila lokola ye Kabila aboyi mais Kabila ezali mboka na yete azali moko ya kati ba congolais mais lelo batu soki lelo Kabila azongi sima po batu bayebisaki tala sima zonga moto parce que Zambé azaki na calendrier na Mobutu Kabila zanzambe te aza mutu na lingi kokota na ba détail te aza mutu lokola batu nyonso soki pe alongoli toke bakeye na mboka moko boyo bayebi ete alongoli akeki na ilamba ya ki président bakoyeba pe te ke aza président intéressé pe biso te tolingi ndenge ye Kabila asi aponi Ramazani Shadari mais atika pe mosusu te atika Shadari andongwana na Moïse Katumbi nde soki Shadari alongi tokobeta maboko mais toyebi ke ali na poids politique ya kondongwana na Moïse Katumbi te yang soki dictature elingi ko imposer biso schéma na ye esengeli kaka tolanda schéma wana na bino nyonso est-ce que bo ali convaincu que esengeli que Moïse Katumbi injustement azala disqualifié na maponomi. Na bandeko balandi ya Congo Millennium bolanda penza na sima ya message ya secrétaire général ya ensemble bayi ensemble pe bazanga ki maema koloba te bolanda lolenge kani penza bapandi teke na maema zali kolekana tope bango pe bapesi ba message na bango na bayi diaspora na bayo nyonso bazali na souci ya peuple tolanda maema leki lelo ezali volonté. Il y a peuple, boy dictature. Et le peuple a toujours représenté par le parti politique. Nous représentons une partie du peuple. Il y a des députés. Moïse Katumbi, notre candidat, il représente une bonne partie du peuple. Et pour battre belé, Moïse Katumbi, c'est l'avenir de notre pays. Alors, Nayango, Balingi, si vous pekisa, candidat Nabiso, Azala, Ati Alibaya, Nere Balobaka, Azala candidat. Nayango tolobi non tokundima yango te parce que ezali te ke mutu ye Kabila lokola azali adversaire na biso ye mutu akuponela biso candidat oyo akozala ya parti na biso oyo ya mouvement na biso ya ensemble tolobi non toboyi yango lelo ezalaki bokutani ya batu ya ensemble pona koboya dictature ya Kabila lokola ye aboyi Moïse Katumbi azonga na mboka na yango tozali na milulu otokosala tobandi lelo na milulu ya salle donc programme tout sali na salle mais to annoncer milulu ekozala belé bakanisa te que biso to ko croiser les bras non bato bazomitu na Moïse Katumbi yango akozonga ndenge nini alors que Kabila aboyi mais Kabila ezali mboka na yete azali moko ya kati ba congolais mais lelo batu soki lelo Kabila azongi sima po batu bayebisaki tala sima zonga moto yango atali sima zongi pe moto parce que soki batu bayebisaki ete Kabila nga zonga sima te alors batu bazomitu na bazoka mwa Moïse yango akozonga ndenge nini ngai pour la petite histoire je suis to oyo tant to bandi makambo ya politique banda koloba Mobutu banda koloba bi de mon vivant il n'y aura pas un deuxième parti politique mais biso tozaki bilenge to loba banda koloba tenez bon lit de PS24 parti mosusu ekozala mais Mobutu avant kufa pa parti mosusu ezalaki et pourtant banda soki ezalaki ka kolanda bilobela ya Mobutu donc on a bilobela na bango lobi Moïse Katumbi akozonga te est-ce que peuple congolais a lobi Moïse Katumbi akozonga te non ezali na calendrier ya batu ezali pe na calendrier ya Nzambe oyo calendrier wana oyo ezali calendrier ya Kabila apesi nanga zo exécuter mais est-ce que batu na ki calendrier ya Nzambe pe azana calendrier na ye batu babosani ke Mobutu azaki pe na calendrier na ye ndolo baba élection ko sali ba après conférence nationale peut-être batu bayibi yangote mingi awa peut-être baza ba bilenge bayibi yangote Mobutu azaki avec un calendrier ale baton to bimi na conférence nationale to ko sala boyedo mais est-ce que ça le maki parce que Zambé azaki na calendrier na Mobutu Kabila zanzambe te aza mutu na lingi kokota na ba détail te aza mutu lokola batu nyonso
soki mpe alongoli etoke bakei na mboka moko boye oyo bayebi ete alongoli akeki na elamba ya kiprésident bakoyeba mpe teke aza président elingi oloba aza mutu lokola ngai na yo ye mutu asukisi mokili te parce Kabila alobi Katumbi akozonga te mpe Katumbi akozonga te biso peuple tondimi yango te yango toye kolakisa bato ke biso peuple tondimi dictature te tokondima yango ata soko moke te voilà tina ya bokutani na biso na moya lelo. Président, kasi tomoni penza tokomi déjà pene penza basi ba clôturer déjà depuis la candidature kasi boko liki kaka témoin na mboka Moïse Katumbi akozonga. Mama nauti ko pesa yo eyano. Bato balobi bango baba zambe te. Bazali batu mutu ko loba pe Katumbi aite mais est-ce que mutu wana azali nzambe? Posoko lobi to boyi ko kinzambe. Bon, est-ce que mutu wana azali peuple? Yeba ke peuple alonga ka toujours, le peuple gagne toujours. Donc batouana bakoki koloba wana ezali volonté na bango est-ce que eza volonté na biso yango tokolakisa ke o wana bango balobi ezali volonté na bango mais ezali volonté na biso te ezali volonté ya peuple te yango bango balobi mais biso pe tolobi tokondima yango te parce que peut-être tozali biso ba congolais tozaka mémoire très courte mais nandimi te ke yo mopanzi sango munene boye oza na mémoire courte Kabila banda kolinga kotika te batunaye jusqu'à la veille banolo bake non Kabila akotia ka libaya candidat bango ezaka Kabila mais pour nini a reculer pour nini azongi sima parce que toyebisa ki biye Kabila tala sima zonga moto biso batu toyebisi peuple toyebisi Kabila tala sima zonga moto na pression Kabila biliboso banda kolinga ko tala sima te mais to forcer Kabila tali pe sima azongi pe moto donc ndenge moko azongi moto akozonga pe moto. Il n'y a pas très longtemps, ezalaki na 2017, le 15 je crois janvier, peuple abimaki libanda. Babanda kolinga kosala ba mibeko moko ya oni pe tout ça ba benda biso mulai po glissement esalema ba bongo la mobeko likonzi peuple a telemaki. Tin papa Kengo Adondo na Sénat atika koloba bi il faut to longola likambo wana parce que peuple a boyi. Omoni donc ozobozotuna Moïse yango akozonga ndenge nini ekosalema ndenge ekosalema ndenge esalemaka soki peuple a telemi alobi ata soki oza mokonzi ndenge nini okotala sima pe okozonga moto Kabila akotala sima pe akozonga moto. Merci. Mbote monsieur. Mbote maman. Na mokuse penza ba nyonso bazali kolanda biso ba retenir nini na ensemble ya lelo. Touti ko lancer campagne na biso tolobi campagne pour na ba élection inclusive et crédible. Elingi koloba que na ba élection inclusive moto moko te aza na ndingisa ya kopekisa moninga mosusu akoka kopose candidature na ye lelo biso na ensemble pour le changement boiti komona que candidat na biso à la présidence de la République azali empêché ya kozonga na mboka ya ko déposer candidature na ye yango nde tolobi e kozala processus moko inclusif te et sengeli majorité au pouvoir oyo yaliko instrumentaliser CENI bakoka ko lever ba restriction nyonso toana Moïse Katumbi akoka pe kozonga a participer na élection elongo na baninga soki ba mesure wana yali lever te toko samate élection yango ekozala inclusive te ya mibale crédibilité à élection etali processus mobimba bali kotenga makaka na machine à tricher oyo bayebi ke bango bali lisusu na faveur ya peuple congolais te batenga makaka na machine wana po bakoka koyiba ba voix ya peuple congolais esika wana pe to telemeli yango to boyi yango to lingi peuple congolais azala respecter ndenge pe asala ki pression pour Joseph Kabila azala lisusu candidat na succession na été peuple congolais a continué pression pour que Moïse Katumbi akoka kozonga et puis obstacle nyonso yali pour na régularité à ba élection et koka kozala lever. Kasi tango penza bomoni te babimiseli bino dauphin côté à majorité présidentielle elengisi bino te bayi ensemble. Elengisi biso kutu te toki koloba yango pour na kotikala politiquement correct. Etali bango to kopekisa bango te et intéressé pe biso te. Tolingi ndenge ye Kabila si poni Ramazani Shadari. Mais atika pe mesusu te. Atika Shadari andongwana na Moïse Katumbi. De soki Shadari alongi. Tokobeta maboko.
mais toyebi que ali na poids politique ya kondongwana na Moïse Katumbi te yango nde eopesa bango kobangana kipelekese lelo bakomi que bako condamner Moïse Katumbi moto bosi bo condamner alingi azonga soki pe condamnation yango yali ya solo boko kaubake na boloko mais bino bobangi bopekisi ya koka kozonga na mboka na biso et ali pe na violation ya constitution na biso particulièrement na article 30 ya constitution. Kasi tant boko tala penza to komi déjà pour na ba dépôt candidature masima asili kasi bozaka ka koliki ateye akoya mécanisme nini boko tia en place to yango to bandi campagne wana lelo to zala pe na bompiki liki elingi kolobate que soki dictature elingi ko imposer biso schéma na ye esengeli kaka to landa schéma wana na bino nyonso est-ce que bo ali convaincu que esengeli que Moïse Katumbi injustement azala disqualifié na maponomi soki bo ali convaincu te alors bo landa biso na ndikiso toti ko pesa na ensemble pour le changement pour que ba élection yango ezala ya sembo penza e kokako pe kozala ya kokotisa moto nyonso ya ali na projet de société pour na kobongisa bomo ya peuple congolais akokape ko participer na ba élection wana. Mot de la fin, topé au lancer message moko na baï diaspora au bazali kolanda yo en direct. Bango kutu mokako soa. Ba pesa ki pe maboko po lelo Joseph Kabila ko kakozonga sima. Soki to tombola ki mitute, soki to tombola ki maboko te, alingaki a imposer biso 3e mandat na ye. Mokako soa na bandeko nyonso ya diaspora po babundi makasi ya solo yangonde epesa ki pe konzo. Na peuple congolais na kati ya mboka to kokape kozala na bopiki liki Kabila akoka ko imposer bisote yango nde to sengi bango pe lisusu ba fungola miso ba continuer na pression pour élection koka kozala ya solo inclusive to lingi kokende na parodie ya ba élection te ba élection ya nyamu te pour ekozala obele ôte-toi pour que je m'y mette, pour que Kabila azongisela biso Kabila mosusu, oya kozala na obele na logique ya ye, pour passer et continuer kaka na kati ya mboka na biso. Yango to boyi, to telemeli yango, penza bango pe bakoka kosunga biso. Merci. Conseil d'État et bandina no kosala ya solo, mais tous en période transitoire, bareket wana il s'engage des conseils d'État à Talaya. Nous pouvons pas Talaya, on a mis Kolozali Kouya. Boba Kolo Komogote. Naïli Yozala Saint-Thomas, on dit ma soeur à la famille. Logo la Lelo, tu es ça qui vient Kabila au Tchad Bayate, tu Sala Manso pour Tchad Bayate. Peuple congolais Télémaki, paix à Tchad Bayate, à Zonissima, et sa victoire au peuple congolais. Namakambo, il paye inclusivité, tu Longa. Na likambo yo lobby extérieur non na kosenga d'abord na ba candidat na biso nyonso o bazalia wa Kinshasa lelo tolobaki ensemble prêt pour les élections bochaki te lobby ensemble est-ce que to pesi ba candidat provinciaux nationaux ba pekisi biso to pesa ba candidat na élection présidentielle mais tozale ko combattre lobby Monsala etikali na ngambo ya ba candidat bende parce que ba candidat na biso defo ba mobiliser ma kasi ba base pour les élections eza élection ngo ya sembo eza élection ngo libre extérieur avant mosala nyonso te pour la biso ba kosuma biso mais ma kasi ya mosala na biso biso defo to telemela yango tanga ba kende na cité ya oyo ba pour na négocier ezali peuple congolais mutatelemaki ndekite extérieur aya lelo ezali histoire na biso peuple na biso kwa telema na kati na Congo pote bamboka bapaya bazwa makasi ya kosuma biso donc tout ça na batelenios ezala libanda bandeko bazali ezala wakati ezala pena ba province matuka lelo to bandi ezali te peuple ala la kongite ayebate élection soki Kabila pesi candidature était et le monde battait élection et comme libre élection comme libre so comme tono so kocha libaya balomoli ba fictif balomoli machine à voter pe la candidate et tous la liberté ya kotamba parti nde message na biso nde mosala to bandasiko Mote bandeko
Lelo penza tomoni présence na yo awa esika o penza wapi bino bayi ensemble bobengisaki bapandisango to pe bayi parti politique koloba eloko nini senge na biso penza to retenir na maimanso malekani lelo ya yambo ezali kolakisa na bayi molongo te na bayi mboka te tondimite lolengo nde okabila kotambusa makambo yo maponomi omoni bandeko na ngai walanda biso lelo boye bango botala malamu banda to banda makambo yo basala ma nyonso kaka pona kosepesa mutu moko nyonso esali maka pona kosepesa kabila nyonso c'est-à-dire que même peuple batie pembeni quoi peuple to benga na lopoto peuple souverain azam pena pembeni loi électorale processus électoral nyonso même loi oyo basali pona ba ex ba ancien président de la République nous ça juste c'est-à-dire sur mesure pour le Kabila et comme il tient à niveau il y a machine à voter kaka bango to zongi na niveau il y a ba candidat ba ko opona na niveau za la candidat eza malamu te yango biso ensemble l'autre loba ki ce ne Kabila ça poni muto ya kozala candidat ya force ya parmi politique na ye na ba élection za ko ya a libérer le processus électoral a libérer yango azala lokola arbitre à juger. Donc, à quoi il pekisa te ndeko Katumbi Moïse azonga po etati candidature na ye. Nengi tozo kende boye. Il faut moko na moko ayeba ngo malam que Katumbi azakoya a déposé candidature na ye et puis peuple ye moko na ko décider, na ko juger ye. Soit à ko voter ye te, soit à ko voter ye. De sengi na mutu moko te na sentiment na ye, na plaisir na ye a décider sur sort ya citoyen congolais. Oyaza donc na ba droit na ye civique nyonso donc yango biso ensemble tolobaki lelo batu bilenge babongama so yo senga ba mouvement makasi to kosala yango pona kosenga retour na mboka na mokonzi na biso wana mboka Moïse Katumbi Chapwe wana misendala tango akoya tozela kaka te ye pe akopostile to boni parce que ba bureau esika oya ko kende pote ya ti ya candidature na eza déjà ya kokangama non omoni ezali biloko esalemi na intention ko nuire c'est-à-dire esalemi pona kotungisa milimo ya bato parce que biso tozolo bateke peuple za sima ya Moïse te mais ezali na bana mboka o batie lika na mona Moïse Katumbi bazali belepe donc na yango na kanisi na nzela na bango esengeli ba konja mboka bayiba malamu te tango Moïse azali kokoma esengeli batika ye akende kotika dossier na ye comme candidat et puis le sous se fait enrôler. Ils allaient très important parce que tolingi ba élection et salema na ndenge moko ya inclusivité to sengi pe na nzela wana bandeko nyonso bakanga bazana ba boloko ba Frank Ndiongo bandeko Muyambo bandeko Carbone Beni bandeko Jekoko Mulumba ba libérer bango ba bomi motote ba ibeloko ya motote et sengeli bandeko wana ba bima avant que ma ponomi so ba kozala ko accepter ko tali s'appelle longi ba tali selongi na bandeko musupo bazana diaspora mwana mboka Jackie Ndala mwa motuna moko penza ya suka ye en tant que journaliste a nanu penza toke mwa na mwa mopandi analyse nini osali tango mona kite tata mokambi mwa ekolo République démocratique du Congo abimisi dauphin. Bon netinga personnellement en tant que journaliste nazalaki surpris te ngana ebe ke ndeko Kabila azamoto sali bambeba déjà belé na ndinga bosolo makila ba congolais na maboko na mingi na ndinga bosolo penza bato bakufi belé so tellement mission na zoloba est-ce qu'il faut le sous bakili tanga et na eba ngana eba ka kotosa na constitution pour nanga commission na ngate et puis en plus bandeko bota so ba malam ke opposition tant que na ba élection wa compétition ezali na ndeko Shadarité ya solo pena Sadar za moto mais compétition candidat ya ozala opposition pour tolinga toza la candidat moko candidat opposition akobunande na bilan ya Kabila bilan de candidat ya Kabila o ba cheza kaka donc bako zape Tatiana bon zala candidat ya FCC bako zape ndeko nyonso bako za mais pas vu les gens de Shadari azan discours moko lobate discours na ezali bilan à présenter bilan botala to salaki boye 5 chantiers siko to salaki boye révolution de la modernité mais biso ba opposition to lobana bango bandeko soki bolingi passer koba hein le grand comité meto loba tant to koma tant pour ya campagne passer ici la bango ici là et sengeli ko voter candidat opposition mwana mboka Jackie Ndala un mot na ba diaspora ba bazali kolanda bandeko ya diaspora mingi bazali ko tala biso na ba média nyonso ba kotala ba opportunité ko sala ba image oyo to sengi na bino mingi bazana makoka kozonga na mboka boya
boya parce que mboka oyo ndenge bino bolobaka mboka eza occupé oui tango mosusu ndenge bolobaka mboka ezali donc sous occupation to lolenge belé ezali important bozonga boya po ete etumba oyo to punda yango elonga ezali to kanisi ke moko na moko sika ezali to kolonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko balandi ya Congo Millennium mais wana ezaki penza message ya bayi ensemble pe ba pesaki par rapport ya ba mituna o bino botuna ki biso bayi diaspora réponse na yango to pe biyano na yango wana boyoki yango to pesi bino penza matondi mingi na attention o bopesaka na Congo Millennium kasi message bo continuer toujours à s'abonner na site na biso Congo Millennium Tatiana au sang au câble mère de la presse congolaise na lingi bino tellement mingi tozali wana toujours sima esika openza message ya ali topé esika openza esengela biso te topé sabino mais mazali kolobama na République démocratique du Congo tozara toujours wana pona bino. Merci na ba nyonso openza bozaki ebele ya kolanda biso et merci na number 1 ya Congo Millennium. Merci aussi à toi Jires Mwanda. Merci à tout le monde bino bayo bozali penza ebele bo continuer à s'abonner na Congo Millennium tozara na pona bino. Karine Chongo félicitations pour na mariage na yo. Félicitations pour la famille au sang au Mobimba Penza la monte bozaki wana. Nicole Bata fait bon voyage à toi, bon voyage na ba union so pe bakei Reizanga topé azongi Paris, bon voyage na ba union so bosepera na biso. Donc continuez à s'abonner vraiment massivement. Toza na pona bino. Merci Papa Riki Di Benzi. Merci aussi à Messenda la Jackie. On est de cœur avec vous, même de loin. Merci à tout le monde. Merci à toi Jires Mwanda. Merci l'équipe technique Mobimba. Ya Congo Millennium, Bobby Golf One Sécurité, vraiment ensemble. Na ADG Libambu. Je suis de cœur avec vous. Pichu Mavambu. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Eric Lusandou, vous êtes tellement nombreux. Bayo Bolingara, Tatiana Osango, Cécile Osango, félicitations aussi. Serge Katembo, Sekeleke et Sala qui vrai bien. Os Osango, les patrons, champion à Magouche Osango, Mireille Osango of America, Bayo Nyonso Bolingara Bisso. Tolingi Binope tellement mingi. Et aussi à toi, William Peck et de moi-même. Bobby, vraiment, vacances et les kakitoko, même de loin, mon cœur te salue et je t'aime bien. Bobo Tobonde Koko Bakorenye ou Mabota Mabino, Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement. Au revoir.